yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elilo image yo na osenga yo chikote bango
nyonso bomesala kolanda bino mopandisango monene ya mboka na kombo ya le King Edino Image. Lelo nazomona Tiffany Hiroshima na kati ya Paris na matanga alandi ndeko na ye Irene oyo tobengi na kombo ya coach. Alors tolingo yeba na présence ya Tiffany Hiroshima na kati ya esika oyo. Meka ko expliquer biso na. Oui, Balobi, bonjour d'abord, dans le monde entier. Bonjour, bonsoir, place aux amis. Ezanga bongo wabino bao baebingai Tiffany Hiroshima. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps dans mon anasouté parce que je m'excuse. Nazaki moi maladie. Mais nzamba salisingai na komi bien. Yango mona ekolanda muninga na ngai Irene Kiwa coach parce que azara bien na bato moi kosola bien na bato ezara malamu biba eba baninga malamu na tango passe tu vois non donc nauti musika nauti Lyon na bi na rozanga tefona ya na matanga ya Kiwa wana coach na biso donc efaika na monana Edino Image yo yebine Kiwa solara donc efaika na ya malgré nzoto na ezongite efaika na monana na eko kabola mawa parce que Irene soki ezakinga alingaka ya vraiment yango nga pe na ye voilà quoi akufeli papa donc toye toyoko kabola mawa bino mo bomonaka bakafe nde ezalaka na matanga voilà quoi. Merci Tiffany Hiroshima, en tout cas boyei malamu pe bozongi malamu na mboka ya Lyon. Napesi bato nyonso balinganga mbote, on est toujours ensemble, nzamba batela bino. Bon, eloko eleki nzambe eza te. Donc voilà quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, merci. Ouais, merci bande kono so zolanda biso na panza sango ya Congo Edino Bilengi TV. Naza liboso ya kamera na nga nazomona Bibish Molenga. Bibish Molenga toye banano Bibish Molenga tomoni lati Papa Jean atiki biso. Na ebite nini ko loba na bayinyoso oyo bazana biso longo na tango oyo. Pe na ndeko na yo Irene coach website nini. Ndeko na coach déjà d'abord na batutu baye awa un grand merci pour notre soutien à famille à coach Nabiso Ibenge qui est derrière toi alias Irene. Merci à tous ceux qui sont venus soutenir la famille, merci parce que ici il y a beaucoup de gens qui ont témoigné pour dire que Papa Chesco c'était vraiment un homme de foi, un homme de valeur, un homme qui avait vraiment l'amour de ses frères et sœurs, l'amour de ses enfants, l'amour de son prochain, celui qui n'hésitait pas à aider l'autre, celui qui ne connaît pas les disputes, qui n'a jamais connu les bagarres, c'est celui. Donc on entend des témoignages comme ça de toute la famille, on est touché, on est ému et on est là vraiment pour rendre hommage à ce grand homme et pour lui dire vraiment qu'il a laissé des belles traces derrière lui, pour dire à sa famille aussi qu'on n'oubliera pas cet homme. Et voilà, que dire de plus? On dit on pleure avec ceux qui pleurent, donc voilà, on est tous on n'est pas grand chose sur cette terre. Il ne faut pas oublier que le lendemain ne nous appartient pas, donc aimons-nous vivants. C'est mon message 2023, aimons-nous vivants. Et voilà, merci encore. Merci Dino pour la présence Nayo. Merci pour notre soutien Nayo, c'est très important pour Nabiso. Comme toujours, on a toujours présent. Donc merci Bibish Molenga. Courage. Merci.
maman na biso. Mbote papa. Maman toye awa na matanga toye kolanda ndeko na biso Irene coach. Toye ba maman azanani toye ba pe témoignage moi témoignage mon pour na papa sokolo banini. Ouais. Irene aza mwana ya kepso nga naza tata mwasi ana likambo aloba te na mpasi na motema nabungisi yaya oyo azalaki cher makasi mpo na ngai so naza na po te eza grâce na ye so naotambola na bametro eza grâce ya yaya na ngai ana mpasi naokoka na ngai aloba te. Merci maman courage. Nzambe kazwa lokumu abomba ye apesa ye place nana likambo oloba te. Merci maman courage tata mwasi. Merci. Alors maman tonton ba message nous kozani na poko lelo. Je bénis l'Éternel pour tout ce qui s'est passé. Je remercie tout le monde qui est venu dans ces lieux. Et je remercie les gens qui sont en Afrique aussi. Mes cousins, mes cousines, la famille, mes tantes. Donc on doit seulement remercier le Seigneur pour toutes circonstances. Merci à vous. Merci. Edino yoza fin utaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango.